En séjour na Est ya RDC, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azwami na Beni uta mardi 15 juin akutani lelo na président ougandais Yoweri Museveni wapi balancer ensemble travaux ya construction ya route Kasindi Beni pe Butembo. Procès 100 jours, cour d'appel ya Kinshasa Gombe et réduit peine ya Vital Kamerhe na 13 ans de prison. Des travaux forcés, verdict oyo CPC bandeko ya Union pour la nation congolaise te bango bazalaki mokolo lelo na réunion pe balaki ko banda ba manifestation na bango pona kotelemela oyo ezali selon bango injustice oyo ba sénateur ba rejeté demande ya levé ya ba immunité ya Augustin Matata Ponyo lors ya plénière oyo salemaki mardi 15 juin 2021 na chapitre mosusu lelo mokili zo célébrer journée mondiale des enfants africains ba détail ya ba élément onyoso bokozwa yango na édition na biso ya lelo KNB News première chaîne d'actualité en continu kasina lingala édition ya lelo onazali na sengo ya ko présenter les bino. Beauté, merci na fidélité et confiance vos pesa na KNB News ou informa kabino toujours d'une manière très professionnelle. L'édition lelo bandit kato fungulango na crash d'avion o esalami lelo na Kavumu na Bukavu. Avion ya compagnie King Air o erata qui vole et s'écrasé na quelques kilomètres aéroport ya Kavumu pe selon ba bilan o ezali provisoire basali état ya 3 morts pe aucun survivant kasi tokozonga na mikolo ezali koya pona kopesa bino ba détails sur nyonso oyo esalemaki kuna. Totikali toujours na Est ya République wapi chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwami wuta samedi dernier pe mokolo ya mardi akitaki ye moko sur place na Beni kasi lelo oyo akutani na homologue na ye Uganda pona kolancer ba travaux ya construction ya route Kasindi Beni pe Butembo bona na ba détails epesani na image copie commentaire. Toujours na cadre ya tournée na ye na Est ya République démocratique du Congo, sima ya kopasi ba jour ebele na ville ya Goma, chef lieu ya province ya Nord Kivu, wapi a visitaki ba sinistré pe apesaki bango lisunge na ye, chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendaki na Beni mardi 15 juin 2021. Accompagné une délégation et un membre et un gouvernement central et autorité provinciale, y compris gouverneur militaire, lieutenant général Constant Dima, président et RDC à atterrissaki na aéroport et à Mavivi, à quelques kilomètres et à centre-ville de Beni. Région Oyo considérée la zone rouge suite à insécurité causée dans le groupe armé dont les ADF les sous-souba Maï Obabomaka sans merci. Commandant suprême ya FARDC a quitté selon la source militaire pour la colandela de près évolution et opération militaire lancée ou ta instauration et état de siège au ezala décrété le 6 mai dernier. Kaka na même occasion, rencontre ezali prévue entre président congolais na homologue naye ougandais Yoweri Museveni et kosalema lelo mercredi 16 juin na cité où ezali na plus ou moins 80 km ya est ya ville ya Beni. Beaucoup tani yango ezali axé sur lancement ya ba travaux de construction ya route Kasindi Beni Butembo tina Goma. Boba que président ya RDC Félix Antoine Tshisekedi azo continuer parcours na Est RDC. Prochaine étape ezali bongo province ya Ituri. Moi par contre ne peut que palper du doigt évolution ya état de siège pour souci na ezali kaka moko kimia durable ezonga na Est ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Torobaki ngone bandeli cour d'appel ya Kinshasa Gombe et randaki verdict nango mardi 15 juin na pokwa ezelemaki mingi na o etali bongo procès dit de 100 jours cour d'appel ya Kinshasa Gombe et pesi mona mboka Vital Kamerhe 13 ans de travaux forcés contrairement ya premier verdict o epesamaki bongo na 20 ans de travaux forcés bon na ba détail epesami awa na merveille momende.
Cour d'appel ya Kinshasa Gombe s'est prononcé qui na audience mokolo ya lobby mardi 15 juin 2021 a condamné respectivement na Vital Kamerhe 13 ans de prison pour na travaux forcés. Cour a confirmé jugement rendu na premier degré na tribunal ya grandes instances ya Kinshasa Gombe. Kasi ba membre ya Union pour la Nation UNC na Mukuse baseteli na condamnation OT pe bazo réclamer acquittement na leader na bango. Na yango ba convoquaki réunion d'urgence na ba membre mandataire public nyonso ba ministre na gouvernement mokolo ya lelo. D'après secrétaire général ya parti politique UNC Billy Kambale alobaki que objectif ya réunion o ezalaki pona ko lever ba nouvelles mesures après condamnation ya leader na bango na deuxième degré na dossier 100 jours na cour d'appel ya Kinshasa. Yango biso magazine Ken Le News to kitisaki micro na terrain pona koyoka réaction ya bakinois pona décision o ya cour d'appel ya Kinshasa. Bon, justice a salé bien. Première fois, on a condamné plus de 40 ans de travaux forcés en servitude pénale. Ils ont été trop sévères, mais a interjeté appel. Tant a interjeté appel, bon, juge va monaki bon. Pour décision de Bosso, juge selon conviction, un juge qui a salé bambou belé mais tant a appel, avocat babundi. Va réduire à 13 ans. J'espère que Tolembi Bitumbango a continué toujours. Denge Baeko Longola Seta pour la Vital Kamerhe sont totalement anormal pour l'État qui est congolais, na un chef de l'État, comme si Vital Kamerhe a été impliqué dans Bakambouya, mais c'est Jamal, ceux qui ous Sperel Wana. Tellement Batouana va réduire la peine. Il faut que réduire la peine. Il y a Vital Kamerhe Makasi parce que Batouana, Bangonde Moutoubazaraki impliqué dans le dossier. Quelques journalistes vont filmer le conteneur. Il y a Binoko Wana. Il faut quitter Bango, Basala Moussala, pour que son après, se payer la promesse au chef de l'État. Après ça, Bango va autographer Bandakou, école, hôpital. Bino on va automer la banda kuyango wana mais avocat na yo basenga ki ke bakitse mais avocat ka o basamba ka toka liboso ka même avocat mais liboso ndango basamba ki ba condamné 20 ans même avocat ba ko senga lisusu et commis 13 ans et donc les abisso peuple congolais toza na souci na mboka na biso ezala na changement biloko oyo eza biloko na mboka na changement te tango bakangi mutu na mabe ya sali na kati ya mboka ba diminuer pe ba kopesa na pe courage lobi na zwa po ba ko diminuer ngai siko neli to ko changer na mboka eloko nini ya spécial oyo lelo bango baye kozwa yango soit bakuti yango nde lelo basaliki balongola bambula wana est-ce que bayebi ke mutu oyo asambisa Kamerhe lelo oyo aza na se mabele et c'est une perte pour la république et perte lisusu pour la famille ya mutu wana bayebi yango très bien bambongo nyonso wana azongisi yango yango lelo baobike balongole banini yeba nde balongoli 7 ans wana ntango bakokota lisusu bakolongola lisusu ekokita kaka lisusu kokita mbongo wana bazongisa maintenant nous souffrons c'est un film chef de l'État atala makambo oyo bien mais mutu wana aza mutu apesa confiance ti lelo Kamerhe ayibaki eloko moko te toza komona preuve moko te il faut makambo ya kokitisa ye te il faut ba innocente ye ba kite ye asali eloko nini il n'y a pas de preuve beaucoup condamné kaka mutu kaka bi condamné la boy preuve ça a été mais c'est beaucoup banga nzambe te oyo mutu azali kolo ya ba justice ko condamné mutu kaka pamba boy ça ne sert à rien Kamerhe avait le droit de kosala appel là ye juge appel ce qui a moniqué irrégularité ezalaki na procédure le premier jugement azana droit de kokitisa donc voilà c'est tout à fait normal acharnement moko ezala wana te parce que peut-être ça ignorance mais la droit c'est ça les droits bango balobi ke kobanda mokolo ya lelo balancer organisation ya ba manifestation na étendue ya République démocratique du Congo pona kolakisa mécontentement na bango Kinshasa et l'équipe partout. Après examen pe vote sénateur Baboyi Kolonga ba immunité ya sénateur Matata Ponyo bona na ba détail epesani awa na merveille Mombende.
Sénat a décidé qu'il rejetait demande y a levé ya ba immunité ya sénateur Matata Ponyo Augustin Mokoya Lobby mardi 15 juin 2021 suite ya réquisitoire ya procureur général près ya cour constitutionnelle au hasard accusé na base ya débâcle ya projet ya Bukangalonzo. 46 sénateurs bavotaki pona oui P49 bavotaki pona non, P bulletin moko ezalaki nul. Vote oyo intervient après travaux et commission spéciale mise en place chargée d'auditionner sénateur nyonso oyo aza concerné pour na présenter moyens de défense. Selon rapport ya IGF, Matata Ponyo aza auteur intellectuel ya parc agro-industriel ya Bukangalonzo à travers conception ya planification puis engagement pour na paiement ya plus de 83% de fonds des caissiers directement na ba compte ya partenaires sud-africains pe ba filiale na ye logé na République sud-africaine ya société MIC Industrie ou ezalaki reconnu comme gestionnaire Africom parmi ba fournisseurs ba reproché pour na choix ya partenaire sud-africain ou ezalaki kaka na 3 ans d'existence na moment ya signature ya ba marché public. Sénateur Matata Ponyo azape lisusu accusé na détournement il y a plus de 7 millions de dollars américains pour l'achat ya Ultimate Building Machine pour na compte ya Bukangalonzo alors que paiement ezalaki reconnu en Africom oyo azalaki partenaire ya l'état congolais et azalaki ko passer ba commande nyonso ya ba équipement pe intra. Selon IGF équipement o etikala jamais kozala livré na parc. Pour na équipe ya sénateur, vrai débâcle ya Bukangalonzo intervient après départ ya Matata Ponyo Mapon. Ya primature na décembre 2016 na arrêt brutal ya paiement ya ba trésor public. Yangonde et entraîna qui départ ya Africom, Gabeji Bukangalonzo. Kasiti 2016 Bukangalonzo ezalaki en activité. Kinshasa et l'équipe partout. Dossier ancien Premier ministre Matata Ponyo créé polémique. Population kinoise et zangaki à Kolobate, Bolanda, Bazali Awana micro ya Peggy Ilunga. Parce que tu as dit que c'est qui bazane chaque dans le régime passé. Bukangalonzo souffle dans les awap. Souffle est fertile de l'autre monde de l'autre côté. Si comme ça, le nom Matata Ponyo, c'est le contrôle interpellé. Bon, tu as un mot, bon, le militaire Pona, oui. C'est que des complices. C'est que boya mini boboya sinama tembele merci papa Félix Antoine Chilombo yo moto elibiso vidéo to baki bako bimana vidéo au contraire ne boboyi bo ministre qu'on a poisé pas Félix boko sambwa po boza sinama tembele to yabibino banani ba yebi masolo ba sénateur ba lié loko ba sénateur ba le mal tembele butu ya nyama tala na chambre to beni sénat na chakira c'est maison de personnes 100 millions de dollars ya musala nini papa Félix ma chambre wana ekufa batika ta ba chômeur pour musala ba sénateur tozo soutenir idée ya Yves Mbikai ndenge avandi wana tozo kene kotia ba signature pour soki mokonza mboka ye amuka sena wana ekende donc Matata Ponyo alinga te il faut kene kosamba na justice pour akosi biso Bukangalonzo eza peuple congolais nzoka nde base batekaki Bukangalonzo bazwi mbongo ya peuple akoke a se retrouver na yango bazwi yango bakei kolia yango bango na bango yango na moni basangani miyibi na miyibi oyo moni bafani na sena wana bato lelo souffrance ya peuple congolais eza sena yango na tosengi mokonza mboka retour dans la carte ya Kinshasa dessous de biso assemblée wana sena wana elala tolingi yango te mutu ayibi fo arépondre ba acte na ye mutu ayibi bozo protéger ye en tout cas na regretter même le président ya Sénat Bahati Lukwebo eza pasi c'est eza clique na bango eza ba jeune na bango bayebani entre bango na bango non ba eza clique ya bango na PPRD balati ba poso même po ba ko sa biso peuple na union sacrée mais merci parce que tu comprends ce que pression na bino. Mais vous protégez vous pourquoi Matata Ponyo ayibi vous tu vas que nous défendre hein vous tu vas que la justice eza kabal na bango eza ba jeune na bango po ba yebi que ceux qui Matata Ponyo akei bango pe ba rolanda nzela moko en tout cas biso to osala mokonza mboka attaque garant faut trouver solution makambo wana même qui petite so bazo chawana mutu ayibi répondre ba acte na ye pour ba protéger Matata Ponyo par rapport à quoi to regretter le comportement na bango balakisi ke bana société peuple mukete bango bazo combien peuple va se retrouver na combien c'est là on a passé la canine
na Sénégal c'est les alaka c'est les ata ya to sema ko jamboka a trouver solution pour na bato wana ko ba protéger ba lycée ba bazala minibi bazala bato moko bandoki bato nzulu moko sont des voleurs matata ponyo soki aliaki mbongo te bango ba lever humilité ya kende asamba lokola bango ba velinga te c'est que bango ba yebi likambu na dossier wana comme na français ba lobaka les loups ne se mangent pas entre eux donc bango ba député wana ba sénateur wana bazo boya c'est que bango peut baza ba dossier ya bango oyo bazo zela bango peut ba lever humilité na bango ba kende ko samba éviter batu nanu bazo conscience ya mboka te au lieu de travailler pour la mboka batu comment travailler pour na ba individu pour protéger ba intérêt personnel ba intérêt privé ba comme sikoyo ko sala pour na batu au lieu ba sala pour na mboka si seulement si ba sénateur oyo ya biso ba on travailler pour na mboka ba lever humilité oyo matata za nango akeli ko répondre na ba acte na ye. Tolobaki de Banjeli lelo mokili ezo célébrer journée mondiale de l'enfant africain. Mwana ya Afrika akolaka na ba condition nini ezangaka ye pe ndenge nini faut que azwa éducation bolanda na image pe commentaire oyo to proposer bino. Le 16 juin chaque année, nous célébrons la journée mondiale de l'enfant africain. Journée en gros de l'enfant africain et un événement annuel aux commémoré massacre à Bana Soweto en 1976 dans le régime apartheid na Afrique du Sud. Na boye coalition de l'action mondiale contre la pauvreté. Ba pour occasion la journée de l'eau pour na kosenga na ba dirigeants et ba pays concernés surtout en Afrique ba agir immédiatement pour éradiquer pauvreté extrême ou ekozaka kouferment na moko africain toutes les 3 secondes par jour en moyenne. Journée à l'élo na quelques pays africains ba activité na ndenge ezalaka organisée en Afrique du Sud ba na pe mikolo basanganaka na Soweto pour exiger na ba dirigeants africains aide ya ba orphelins pe ba enfants vulnérables. Na Kenya, plus de 5000 enfants basanganaka na tieka mingi kati na bango ba enfants orphelins pour na koluka lisungi. Na Sénégal, bana ba autorité pe ba célébrité basanganaka pour na même cause. Na Tanzanie, kuna mobilisation monene makasi esalemaka chaque année toujours dans le cadre de la journée de l'enfant africain. Tout bon sénateur que moi nazali être fragile ou azo mériter soutien et attention azala africain to européen moi na nyonso azali na droit ya conjuire na ba droit na ye famille pe l'état et sengeli ba veiller sur évolution ya bana na cadre de la journée dédiée na enfants africains et sengeli tout lutter contre maltraitance physique pe morale ya bana pe recrutement des enfants soldats. Mwana azali être cher pe avenir ya ekolo donc esengeli mokili mobatu batela mwana pe tokomisa na esengo pour que lobi a servir na société et non azala problème pour la société. Que vive la journée du 16 juin, que vive la journée des enfants africains. Mwana esengeli azala protégé. Kinshasa et l'équipe partout. Chaîne d'actualité en continu kasi na lingala KNB News so continue ko pesa bino bilengi ndenge bolingaka pe d'une manière très professionnelle à te proposer bino ba extrait ya ba émission na biso ezali déjà en ligne kasi ko bosa na te ko s'abonner awa bitambola tambola pe kindoki politique. Pourquoi l'entreprise Yaminène et Zara pour les étrangers? Pourquoi pas les Congolais? Apparemment, sur le temps où il y a vu pour à Kinshasa, on a invité ceux qui ont contredire, on a eu au supermarché qui toko indien, pakistanais, japonais, chinois, magasins qui toko pourquoi pas seulement, pourquoi seulement et pourquoi pas nous? C'est comme j'avais dit dès le départ, ils ont comme un choix politique, ils ont comme une décision politique. Toute décision on a une fois. Mais les pouvoirs publics, autant qu'il y a le gouvernement, autant qu'il y a le chef de l'État, accompagner, c'est eux qui doivent porter cette envie-là. Puis aux sociétés, tout voter qui bango, tout type on a place. Tout ça là-bas,
ningo lobi tout ça na posta to monango mais posta na biso bato ba ko matérialiser ngo eza ba oyo bazo kamba biso. Ils doivent porter cette envie, ils doivent porter ce désir ya ba congolais ya komona pe que non congolais pe akoki ko sala bon. Chef de l'état lo baki yango alingi komona ba millionnaire congolais mais le quoi bazana noté il faut muto apesa bango maboko. Booster bango pour ba progresser. Il faut lobby en tant que pays lobby bon tout ça qu'on soutenir au RECA secteur hôtellerie restauration toujours soutenir yango ba pesi ba caractéristique ba il faut la jeune parce que jeune a besoin ta ko futati akoma mibu ko la biso asisi nyongo et le comme yaye atikeli pe mwana ye vous comprenez mais le ko bazan mingi il faut baza ensemble on les met 4 5 6 ba sali groupe na bango ba porter bango ba suivre bango là ba bandi ko aux envergure 3-4 ans bah comme un peu fort allez bah lâcher bango ni activité dans bango se développer aux hommes mais mutuye moko partir de rien pour devenir millionnaire et ça moi quelques exemples mais la majorité et les quelques exemples là ça ne change pas un pays ce qui change un pays les alliés tant que Cameroun est commis et c'est généralisé n'est-ce pas l'esprit d'entreprise l'esprit d'innovation il faut se généraliser. Toujours que nous avons ça mais mingi toujours que ça comment devenir indépendant. Comment créer son entreprise. Comment faire en sorte que le rozaki idée na yo lobby commis projet na yo à vie. N'est-ce pas? Ça commence à faire dire mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut un coup de pouce des pouvoirs publics. Ceux qui ont la divergence na langage politique tout ça na guerre politique guerre d'esprit to tongate ndenge na landaki ndeko waza ko attaquer bato pona kulutu Gentini Ngobila aza elima mabele aza kulutu nanga aza mokonza mabele so na lobi elima mabele aza mokonza mabele ya ville capitale bakoki kolongo légalement te ata ba motion les pétition mais bakotala so ça musala na Gentini Ngobila mbaka elima mabele azali mona mboka fils majeur la pays a chargé la nationalité so musala zo salama te bako attaquer mais so zo salama to sala musala na ndenge alikanisi mboka musala kende liboso nde to sengaki lelo nazane sengo mais nazane na mawa ntango chef de l'état a lobby discours na pesinga mawa ntango na tali discours a Goma et pesinga mawa mais to tika ba guerre d'esprit to tika ba attaque ya ba FCC ya ba nini kashi ya ba nini te ya ba lamuka ya ba telema bongama ba en positionnement politique yozo kende ko liaka de gauche à droite dédoublement za malamu te ba lobi papa libumunene ozana position nini émission babola to classé musala na biso ba journaliste kende liboso parce que journaliste za moto informer la population ezali lokola yoza noko dikambe kwa na ndako ya mona kasina obi ko bongisa ngote te za malamu te olobi obimi po na social ezate état de droit en socialité vérité zo bimeza socialité to tika biloko wana na bi faci 2025 soki bolanda kinga eza malamu mais na lobi boy bato baza na présidence botika obimisa ba information o eza na kata cabinet chef de l'état parce que yango ezo tonga mboka te soki mokonzi mboka sa préparation moko pona ko remplacer mokonzi moko bobimisi remere epanzaka mboka songi eza malamu te. Grande convention de femmes et de jeunes filles est organisée une église d'évangélisation charismatique du 23 au 25 juillet na élément oyo kasiko zangate. Maman pe jeune fille yoka sango oyo olingi okola na liloba okoma mwasi blindé pe intouchable na monde diabolique yokanga bien. Département des femmes et des filles concurrentes, il y a centre d'évangélisation charismatique SEC na Mokuse na assemblée centrale de Kinshasa oyo ezali kokumama na mosali ya nzambe ya tongo pasteur Léon Richard Ilunga oyo ba organisé pona bino suka na convention ya ba mama pe ba jeune fille oyo ekobanda mercredi le 23 pe ekosila kino vendredi le 25 juin à partir ya 15h30 ti 18h30 awa na avenue Irebu A25A na quartier Matongo 3 na commune ya Kalamu référence marché Kowet non loin
na rond-point victoire oyo bino nyonso boyebi otunanga nini convention oyo ezali na thème ya la femme et le miroir basali ya nzambe ya makasi oyo bakoteya awa ezali bongo mama Céline Mwata oyo azali kokumbela département des femmes concurrentes lisusu mama Rose Pasco pe na suka na yango mama Esther Kabedi basi ya makasi oyo bafandisa liloba ya nzambe bango nde bakoteya bino maloba oyo ekokotisa bino na kati ya ba promesse na bino pe bokokoma ba vrai guerrière yo mutu okoma mwana bitendi ya satana tala esika okozwa mayele pe okozala revêti na bouclier céleste oyo ezali maloba na nzambe po okoma ekila na monde ya ténèbres o tolobaki te tolobi rendez-vous yango oyo ya kozanga te yo mutu ozali na bapromi ya ndenge na ndenge ba solution ezali awa kimambangu po ozwa maloba ya solo oyo ekofandisa yo na kimia ya libela po na vino mobimba Kinshasa eleki partout. Na sous-édition le na sport Fekofa a sanctionné avec les pour na joueur litigé oyo babetisaki 3 matchs pe ba sanctionné na même occasion président ya Linafoot pour na même problème bolanda ba détail et pesami awa na Nathan Siata. Une équipe qui a perdu na ndenge batranchaki avec légèreté litige oyo ezali ko opposer CS Don Bosco na association sportive Vita Club président ya Ligue nationale de football Linafoot Jean Bosco Mweu na secrétaire na ye Antoine Luzizila ba ekopé bango mibale suspension il y a 3 mois ndenge ezalaki décision oyo ezalaki prise na commission ad hoc ya fédération congolaise de football association Fekofa oyo ezalaki rendu public mokolo ya lobi mardi 15 juin 2021. Nabongo Fekofa azali ko reprocher na ba officiel oyo ba traité de manière légère accusation ya Don Bosco contre V Club sur double affiliation ya joueur na bango Matutala Kinyambi Zola oyo azalaki ancien ya FC Corbeau ya Lubumbashi pe azalaki enregistré lisusu sous le nom ya Matutala Mavuma Zao. Après avoir consigné document oyo ezali kopé sans raison avec club ba responsable ya Linafoot ba monaki que Don Bosco a accueilli lisusu en appel contre décision na bango pe a obtenir raison de la part ya commission ad hoc ya Fekofa oyo a décidé ko infliger ba sanction na bandeko oyo. Par conséquent Vita Club a perdre 3 matchs mokoka oyo joueur oyo a participé qui donc a perdre le rôle à 9 points. Pe bongo secrétaire nango Patrick Banichai azali sanctionné pour 3 mois pour être d'après commission oyo V Club azaki au courant ya likambo ya joueur oyo ke abeta déjà na club ya Lubumbashi asi azaki ke 3 mois après signature na ye eleka pour aya ko renseigner Fekofa donc pour na Fekofa ezali infraction oyo esengelaki ba sanctionner na bongo ba sanction oyo esali de sorte que affaire oyo bana ko opposer Mazembe oyo a perdaka sur tapis vert 3 points na ye contre Dauphin Noir a récupéré yango ezalaka lors ya match oyo apolaki 2-0 na Goma donc na boye azali ko compter désormais 66 points pe aleki na tête ya championnat suivi avec club oyo bauti ko longola ye 9 points pe atikali lokola na 64 points bango mibale bazali na match moko oyo ya kobeta ezali en retard pe na bongo esali ke tout puissant Mazemende abima champion ya Linafoot bakorbo bakobeta dernier match na bango contre Maniema Union na Kindu esika wapi nyonso ekozala décider pour na koyeba banani bakozala ba champion po ete baloko oyo bazali ko occuper 3e place ya classement avec 63 points pe batikali na 2 matchs à jouer kasi côté ya Vita Club décision oyo ezali malamu te bayambi yango mabe pe bazali koluka ko répliquer na ndenge mususu donc tokolobaki dossier oyo ezali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Awa nde tosilisi édition na biso mokona lelo on nazalaki na esengo pe plaisir makasi ya ko présenter les bino yango merci na bino bolanda kinga partout dans le monde pe merci na confiance na fidélité au bozali ko continuer ko pesa KNB News magazine na bino tikala pesa merci na équipe technique pe rédactionnelle osaki mosala kitoko na sima caméra tozalaki bongo na Hervé Zaka régie et simama ki na Timothée Kayembe réalisation et simama ki bongo na Nathan Siata pe toujours la coordination et un grand lion de la communication
uta ville ya Paris bisika zwami na France Jimmy Mukendi Chimanga ngala bino tokutani mikolo sali koya kasitika na pesa merci pe na chef d'édition o accordona ki mukola lelo merveille Mombende ngala bino tokutani mikolo sali koya kasi lobi bokutana na Nathan Siata po na information kasi botika la malamu a to sala bino musala toujours ndenge bolinga ka d'une manière très très professionnelle. Réalité ya bana kino